Ba mama ba chérie na tu nini eboya nyongo station eboya nyongo nini eboya nyongo boutique eboya nyongo basa butu baboya nyongo nzambe o bato de Moïse tika biso to binisa bango na ngolo kena donc babina de na ngolo kena donc ni na bwaka buda na ba parler déjà bazo zongisa déjà. Hey, logo la ba bwaka kana siffler pona ba roulage, siffler pona ba arbitre, mais fanfare kota na mindule, fanfare ba betaka na matanga, ba betaka na l'église, fanfare ba yambela kango mokonzi, oya papa soin, yenga nzambe na ko bwaka na fanfare, fararara, edingwe moto na ngenge ye paganya na fanfare, fararara. Veve kia mwanga na yepe ya ganya na fanfare. Farararara. Mabidi bangwe yepa ganya na fanfare. Ozo comprendre bat baganya na ba fanfare. Ya Musabu. Ouais. Lelo yo Afrime. Ouais. To moni chomi na ngwa ke ko so Afrima. Ouais. Et ça, moi polémique, à part wana tu ba Vivendi, ma soeur ba Vivendi, ma soeur ba disque d'or et tout le monde a Afrima bozaki nominé, Fally Ipupa Inosbi. Du coup, Maestro Fabo a remporté challenge wana yena mai kalamai. So yo tango vandi monique non ba Fally Ipupa bazawana, ba Inosbi bazawana, Maestro Fabo boziongo lo ni epesi bino sele bino ka bozelo kwa. Yangwana, en tout cas, merci na Kyrios des Arati de trop papa Moalo, papa soin. Donc il a coupe au Pessibiso, ba villageois. Donc il a qui c'est que Moussala et Mounani. Batu bala ki gomme zobe tate. Lelo coupe wane Pessibiso na makamuni. Gomme. Faut mouna que non donc babi Moussala ezala na lifuta nango. Quand on connaît, on connaît. Yango papa le baratro. Donc quand on connaît pas, on apprend. Toujours papa le bien au kende ozangoti. Chomi nangore kende États-Unis. Tala niveau papa. Et ça la bien monter, et ça la bien monter en passe na ka. Bon on a ka ba tout monde voyager. Ti, biso to voyager na outi de ba avion na lembi yango na. Ils ont voyagé quand même jusqu'à le côté. Mais même avion ka yango na bango ba kenda na ka avion. Est-ce que avion na kati chanja? Tout le monde qu'est-ce qu'on peut tout et c'est le côté na biso net d'être au kende wana taka na comme de disabeba na moni avion Amérique na moni à France solo wana de na komi wana ila kisinga de asina okinanga ba animateur bolongo Villa Nova botika ko ignorer biso ba tout sala musala sipo parce que comprendre na pas même une année na Mercedes na ye pas même une année lelo ni abuna zoka na biso na futa maka lelo na koma pena enveloppe pena ba peso enveloppe komba musamu na bo tala bona kati boye ba dollar pena kontango parce que grâce à Villa Nova donc ça te que nos animateur monda zolo ba animateur neti nani wa loba ba ba belé ba alobi ka bokosi bona ba disque bozu bokosa bona disque d'or ça bon na dame dans disque d'or ba sabalo ba bato ba koma de ba maboma obi na biso na koma de sabala koma nani liboma na orchestre à part Villa Nova orchestre zala wana na toke à Jet Set toke na Maison Mère toke na Quartier Latin toke na BCBG toke na Victime les animateurs ni bank ça na animateur à bank ça ngata pa ba vina biso ba Bill Clinton vina biso Celio kokolo beso parce que comprendre ba vina so ba brigade Sarbati ba vina biso ba tutu kaluji ba leno e kokota kotanga bango ba za ba vie yo tangela mba masa to bwa kana bango Jamaïque baba ça papa na tango le équipe à likolo merci moi na tangeli askana tangi Bercy na tangeli équipe à likolo so ka ba fait na biso ba Bill Clinton ba Celio ba équipe on a tangeli minene ba salama kamuna ki merci moi do papa ko tangela ngate ko tanda mitso te bango ba bunga mission de service olobi on comprendre ba kima na mission de service biso to za le kima na mission de service merci moi ouais
Voilà, je suis avec Yamoussabou. Bonjour à toi. Ouais, bonjour, bâton de Moïse, donc bonjour à tous les spectateurs, Bazolanda Bisso, na minute, villageois, partout dans le monde. Na pesi papa Moelon, Kyrios des Arati, des trous ici Kazali. Bon séjour na Belgique, wana na minute, na pesi susu ba chomi na ngweri ndeka likolo. Na pesi Gina PMF, voilà. Francesco Totti ici Kabaza na kati États-Unis, donc malobeza chez eux quoi, bâton de Moïse. Voilà, comme je dis tout le temps, on peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est qu'elle est tombée et de ne pas vouloir s'élever. Je dis bonjour à tous les internautes qui sont branchés, scotchés en ce moment devant poste récepteur, toujours pour la compte de votre émission que vous aimez tant. Cette émission Terra Nova. Terra Nova, c'est une émission présentée par moi, votre humble serviteur, appelé Moïse de la presse congolaise, autrement dit la réserve de la presse, les bâtons de Moïse, les créateurs des idoles Papa Nzambala. Mutabanda histoire Nzambala la presse à Congo, c'est bel et bien moi. Loïka Moya Moïse Mbi, ils allaient ngai na kati presse à Congo. Déjà bon invité là, il s'appelle Yamoussabou Nine Boya Nyongo. Donc ni zala na Nyongo. Yamoussabou ngai na kapana to kota non, c'est pesa sono moi mies mon boy. Ouais, ba comprendre non dans ana. Ouais, ba to ba boulé que non neti na boya Nyongo, Nyongo aussi là. Te pesa sono Nyongo na. Ouais, na pesa ba on. Pesa ba Nyongo na bote. Ba mama po yango zaka suki na so boya ka fu, nyosa fu ninga na ka pe animateur a boya ka ningi sa tout. Ba mama ba chérie na tu nini boya Nyongo, station boya Nyongo, nini boya Nyongo, boutique boya Nyongo, basa butu ba boya Nyongo nzambe o bato de Moïse tika biso to binisa bango na ngolo kena donc babina de na ngolo kena donc ni na bwaka bude na ba parler déjà bazo zongisa déjà donc cri o ezala lokola fétiche babule lokola ke musamu na tia bwaka ba Nyongo ba ni na sili oui ya musamu zena biso mo avant na to na bwaka na fort lelo pe na ko bwaka fort balobi kana yo pe na ko bwaka na yo wana ezala ba comédie mamba solo pe yango na ebisaki bango ke no babule ke no musamu na ba comédie netika ke no sala swendeni ba yo zo fanfare place na ola musaba tu ke no na ola kisaba ke no so boye to betana hey lokola ba boka na siffler bona ba roulage siffler bona ba arbitre me fanfare kota na mindule fanfare ba betaka na matanga ba betaka na l'église fanfare ba yambela kango mokonzi oya papa soin yenga nzambe na kobwaka na fanfare fararara edingwe moto na ngenge ye paganya na fanfare fararara veve kya mwanga na yepe ya ganya na fanfare fararara madidi bangwe ye paganya na fanfare ozo comprendre bat baganya na ba fanfare ozo animateur azo bwaka azo pesa message lelo ba animateur bazo bwaka babunga message babulaki Nyongo eza ba vantique bo comprendre niveau na komo mema bango babwaka na baona ba siffler mais fanfare c'est loko yo ba embelango ba konzi po jamais roi bimaka na siffler. Voilà, voilà, merci beaucoup. J'en profite de dire un grand merci à mon ami Diogo. Lui, c'est MK Diogo. Nakata SV Club, 10 match. Massananga Otine, Nanga Miki, la bête na vita MK. Mike Dombo, je te salue, mon frère. J'ai dit merci à Elia la tigresse. Bon, le bistar, on me remercie. Merci à Maestro Fabo. Papa Moelon. Papa Moelon. Na bosete masa nanga Messi Lukusa na kati ya Villa Nova masa nanga ye tala lelo ya panya boze belé tala lelo banga kalami te zona kati ya ndo ya musabu wa to beta na masola village wa lelo yo bato balobi ke no ya musabu to komoni kokota na village et lobisa bato mo belé garçon wana tala ye ta blo azola ta kutu banini yo moko yo koloba suke no okomi musicien okomi soin so tango ozala koto ozalaka wana pa pomba niance ozala na musicien te ozala na musicien donc na musicien mais nazalaki musicien tango ozali pas déplique na nanga ba musicano pas azala rapper yiba ba misu ba musicano so musicien sina comme star ba yibanga oleka to kaki na leka boye ba pribier nazonga boye ba pri na biso partout na mona ba publier donc c'est le mot na mona ka on le voit na mito na comme star po
partout na okende ba obilanga ya musala par rapport ya ba orchestre na zala liboso ozai na la pena ba côté na zala et pas déplique te lo ba Dieu pas déplique oboka net lokola guido na ba lo la yo guido ba cri na yo wana zaki ba les nyonso na sécurité ba cri na yo et pas pour maniance na pas na ina premier cri on a boaka na zala donc ça sonne donc ça sonne lo na déplique non ça sonne lo na uta ouais ba mame ba papa kulwara kimbute Dubai na kitambo ya tosala neti mbwa suba kako yo mbwa suba batu na bapale bakanga wana basiri wana mwana mama obeti tali pake zate au travail tali l'argent za omeli agene otali chéri aza nasuka masolo tosala neti mbwa suba kako batu bakanga na bapale basiri wana mbwa suba likolo donc inakanga wana siri wana déjà na ça wana déjà na sana na nuance musique siko lelo totanga ni makambo na ngo mais bozala pe monter maintenant président na yo te nga na ka problème na mutu te muna teke na koma da molongi donc makambo yango musique to lukaka donc na mikilité mais mutu ke uti poto eye kisasa donc star na minute au mati pavillon na biso 6 fois avion kisasa donc 6 fois avion mais côté na zalaka on na mata avion te ezalaka banzela lufu bis elembanga banzela kikwiti je comprends voilà. Mais lelo 6 fois avion na comité na Addis Abeba ni na comité ne kati Ethiopia na moni mboka Michael Jackson en tout cas papa mwelo merci na ozo sala pona nga na moni pe na mboka Michael mboka Obama grâce à Villanova voilà lui na kongo vanda na avion mais le loba ninga ba masa no bozaka na bango pas déplique le loba na poto batika le bossa pe carrière na bango je dis bon retour à l'artiste pour maniant ça déplique déjà na katsa ba kin déjà de sola ina déjà lobby aza déjà na ba kina wa donc lingo tangela nga ko ba ninga ba masa no to baza kuna o bo souffra na bango le monde ba raïs ma sebele nga na minute tuna nga gom esala ndeni te kuna bango donc nga na bango contre sila na minute na star ko lika bango oh oui na star surtout telemina mutu moko to betani kuna na minute ba tuna nyongo yeyo mais il y a zati na para donc na ndingi pena ki ya actualité ya mokili on a loba no bato de Moïse na okosati yokosati on a loba yokosati ata toke na bar na minute muno na no tangilango abima kuna zati mais papa mwelo curious des arts de trop omuna bana yo moko omuna donc soki bana bazibeli na ba obazoboya na ba obaboya te mais bo uta kuna zo comprendre na ba animateur ebele akomo alongwe yimo akomo ke loba biloba parce en tout cas ba animateur bolongwe eloko wana pena lobby ba animateur bolongwe Villanova botika ko ignorer biso ba tuto sala musala siko zo comprendre na ye pas même une année na Mercedes na ye pas même une année lelo ni abuna zoka na biso na futa maka lelo na koma pena enveloppe pena ba pesa enveloppe komba musamu na botala bona kati boyi ba dollar peno kontango asoka pa grâce à Villanova voilà lelo na koma stable na linga na ngate yo koma finga Villanova pe simbi osimbi fort mais na biso na sa musala simbi na sa musala zo makamba simba te biso bulo na bulo na no sana te to bona biso te makambo ani zanga na ngoti na musique ya bulo yo kozala ngo te to na lo sur le plan musala biso na musala na Villanova pour père aza bosser soko yebite na Villanova olikati voilà ya on a pesi ba massa na biso ba conseil ba to bolongwa na Villanova tous les animateurs au bolongwa na Villanova bino bolingi biso te to sala boulot donc ça animateur monde azolo ba animateur neti nani wa loba kasa ba belé ba alobi ka bokosi bona ba disque bozui bokosa bona disque d'or ça bona dame to disque d'or ba sabalo ba bato ba koma de ba maboma obi na biso na koma de sabala koma nani liboma ko mutu tango oki ozo ka lisute ozo ko biso to tika bango to tika bango biso to kuta bango na Villanova ba bwaka mais surtout to tanga 5 cris ya sabalo wa bwaki na Villanova parmi ba tawa mulaya sel na Villanova
na mais azana générique misa Villa Nova. Ah, générique misa Villa Nova. Net côté bakenda pour na olakisa que force one ezalaki ya Fabregas Maesu. Ye mta sala bango tu. Ça yé mbele ba mado ani yubanati. Ezalaki ndi yi. Tango bango bino bolongwe. Côté bokei, hein? 3 jours. Côté bakenda. Au moins ba sopara faire ba ki ndoko boma netika ke no bango baza danger pour tant bango ba bolongwe côté dozala ki tango ke faut pesa biso les meilleurs. Voilà. Tout le monde a un minute ba boaka ba biloko leki ba ya mado to comprendre que ça là ki bango baza que ça bango ça yo na boyebi ka na c'est la kapona boye suba chope na na le ba papa aboaka ngapi na boaka so belelo batia mado les entreprises na biso te ba te ya mado te juste na c'est la cap vandi awa asa animateur to betana ya boaka ngapi na boaka ya yo betete ya ko boaka na biki ya ko boaka ngapi na sani sa ko ibi te ya ko boaka taka animateur ngapi ngana musamuna ngana musamuna banda na ratakati so na yi na animateur na yaka na cri na dance mais ya pesa no cri na dance on pesa papa apesa biso te azalaka na Villa Nova grâce à papa Moelon grâce ya papa Moelon tangela ngai banda longwe cri nini oyo yebi ke ne sala succès ayi banda longwe Villa Nova oyo yebi atamwa kwa tamibali banda balongwe c'est qui force soigner qui a papa. Je comprends pour nous là ça. Ouais, oui, na minito yem ta bimisinga. Na ça de l'autre côté. Asa na force té. Na za force. Au côté na uti couronne ya la guitare. Nani? Na ebisi muto tangeli ngati. Ah, nani kasiti? Ah, otangeli ngana papa bâton. Pourquoi na boze pas depuis? Ouais, yana biso bana couronne té. Na minito ngana yebani boye ko. Na biso ko ignorer ngati pona boya bato ebele pona minito na futa maka na papa Mercedes soso pimbi. Yani na question abi ba musamu na wana baza bato oyo baye kaka ko sala comédie na musique. Ah, kasi photo yo kondana na batel. Yo kondoza boye na orchestre par Villa Nova, orchestre zala wana. Na toke à Jet Set, toke na Maison Mère, toke na Quartier Latin, toke na BCBG, toke na Un Victime. Les animateurs à Bank Sangha. Non, animateur à Bank Sangha, t'as pas vu na biso Bill Clinton, vu na biso Célio, Koko Lobeso, parce qu'on parle ba vu na biso Brigade Sarbati, ba vu na biso Tutu Kaluji, ba dono e Koko ta ko tanga bango ba za vie. Yo to tanga lamba masa to bwa kana bango. Jamaïque. Ba ça papa. Na tango l'équipe à likolo. Merci moi na. Na tangeli askana tangi Bercy. Na tangelo équipe à likolo. So ka ba fait na biso Bill Clinton ba selu ba équipe na tangelo ya minene ba sala makamu na kini. Merci moi do avec. Papa ko tangela ngate ko tanda minito te bango ba bunga mission de service. Olobi? Ba comprendre. Bersa c'est nini? Ba kima na mission de service. Biso to za Bersa kima na mission de service. Merci moi. Ouais, ba via poto. Yasi mozo mamu Samuel bana. Ngana ko kima na mission de service te ngana Samuna. Boko mona ngana oya wana na ozonga kisasa. Bercy akima na mission de service. Mission de service ba to ba bunga ba vie poto. So kapana ba tunga ba meuble net ba kinda kuna to mona ngope boye mona pe rien 20 ans 30 ans. Maman ba nikche tayo kayo. Papa. Section musique section no. Ba so kayango en tout cas na bomba te na marché ba motenga na Musamuna. Na mbila ya papa Moelon. Non, Bercy akima mission de service. Sina olu baboyi ba lor kabe ya molatisi ba iba makambo. Ebongo. Ba maître ba bi ba iba makambo. Kabuya wa masana nga don alila trou. Ye pas kima mission de service. Te ye batika e. Bercy na kima mission de service. Ba kima na mission de service. On se comprend. Basi ba animateur na ko tango ba animateur belé ba kenda poto lelo ata building mona kisasa batongi ti. Je comprends. Na habité soko ebi à part ba fina so ba na tangelo ba équipe à likolo po biso to respectaka. Ba kima na ba beta ba 20 ans ba 30 ans na ba mikili. Je comprends. Building malunga batongi na kinti. C'est que surtout qui mission de service faut zonga. Mbongo pesa na Congo biso to tambo na ki na beti kolo ici. En tout cas, grâce à papa Moelon na moni Kolezi, grâce à papa Moelon na moni ba Bukavu banini. Mboka na biso pe na mbongo. Mais boulot pe ça. Voilà. On comprend ceux qui lelo na kinda ta to poto zolo bananga na ba na yo wana.
na batu no luba wana bakinda bapoto oto tangila ngamba lelo banyungu yo kanite mbe na kinda poto mo ya 106 batu nanga banani bato zo tangila nga wana batu nanga batanzia batu pona zalaka déjà na boaki déjà tout na boaki lelo zala clair na place omeka banga no pe na banga mutu na niasi musique na biso kana niasi musique oya ya pomade ya pomade ouais celui na kenda mikili mbe lelo nyongo ezati mbe na kenda mikili 106 mikila bien moni lelo na mikili ba ozela nyongo mais legi no zala mpanzo na okuna makambo ana kotangela ngate tangela nga gom ezobeta fort gom banzembu lokola ba histoire d'amour ozoka papa yembeli mama ezalaka ti ozokomprendre ba trophée lelo koti ozoka ba sonaltes ozoyoka banzembu lokola donc ba kino liwa ozokomprendre une question moko oui nana poto tangela 5 bonnes génération na bino ouais kubanda génération ba bilté ouais ba bilté génération de beta na kindelo d'abord qu'est-ce que beta a autant il y a 5 animateurs ya o ba yo senti bena so ba boa ko senti bango na 5 animateurs so ba boaka oyo ka bango te obeta ko tanga pe Villa Nova te andao ya Villa Nova wana so longoli Villa Nova si que longoli neti ba shoga na effective toke na nga tanga l'orchestre so qui na orchestre na animateur azato bi animateur na malonga za na bandi na ouais maison mère animateur na oyo senti pe na o santaraï bon Jamaïque abwaka ne bien Jamaïque Golbert pa bwaka ne bien Golbert ouais ni balé kunesili yango na tiba o ka BCBG doja de pour veja ntazawa ona mbiaka mukolo longwe kitira PV Eclipse azawana longwe l'Eclipse ba masa musu wa génération no maza kuna nani susu bon ba masa na ngam susu na ti mas comme ça nani kumbune na bosse kumuna muta vibration pe boy voilà yé to longo wana to na jet set c'est pas fait rigoler bon kuna na bizorbi kaka na moni na minitsu ya de bizorbi to baki fait kasi ko animateur ni aza kuna ba bless créateur baza ba bwaka na bango to ka bango déjà ko na biso bango so ba chona bless créateur boy asa animateur ko tangela nga ba animateur moni so tangola animateur o tangela nga futanga pe bafle tato ki na bafle na minitsu to kuta nini support nini c'est plaisir na bafle te na minitsu neti cleaning ya o pena ke no ya par bizorbi to lo bana to longola neti J7 to tangela nga pe on la faire ba bizorbi ka kisi animation kuna animateur ba te ba animateur baza maintenant ba pesa biso les meilleurs bango baza nango to ki pe ke no te blesse abwaki kunza abwaki turu ba fait pe susu epesi matekita lokola o bord ya fi abwaki c'est bon déjà surtout ki ora to kuta bizorbi zo beta ba tini nyongo zo comprendre nyongo tango ba chiseki mo ki Villa Nova wana papa mwelo mbalamo représentant nyongo aza na musamuna na Laxi Force nanga voilà ouais ce que F victime pas fallu bon animateur boloké identité bon animateur voilà na lela ki pe fort pas bien fort pe baza na ba kuna na mona animateur aza soutien olobi kuna animateur aza te végétal mutazala kuna le tozana végétal et pas vibrateur aza te ne nani ya solo papa to tanga batu bana support pas Patrick Beckham wana za lei parler na biso bon habité ba animateur na minute ya po na pe na ki générique yo pena ki non bouger biso pena mti voilà pa feti be bin sa biso papa nyongo za na kati pena ba cha nyongo ba cha feti ce que vieta yo ce que otangela 5 animateurs oyo ba boa kate te so mo na tela génération nyonso te ba animateur ba boa kana bango to tala sco argument ou ils sur le marché so ça na bord na marché na ndimi yu neti ngaba oki ba fanfare na beti na isu na cream susu ya mikolo na obwa kaningana njoto ningana pwani mutu yango to bina una ngo za bonga na cri na dance voilà njoto ningana na pwani mutu ye ningana ngaite
tango nazana bomoi sepelisa nzoto yoyo mobimba ningana na mama ningana tango yozana bomoi sepelisa tango na bomoi faut sepelisa nzoto so comprendre pour qui sont kufi nzoto oningana ti donc animateur azo pesa cri apesina na pesina message ezate cri ba buzoba kotisa bimisa mama na mwana bana ndaku bayoka ba cri ya buzoba eza normal voilà. So comprendre voilà. Na lisusu na lobo kwa mama voilà lobo kwa mama wana siko na pesa ki valeur na nga pa mama Thierry pour biso ba musicien ba momi na biso donc totika ba pe tango oui na pe responsable na balifanta oui na za responsable na biso na responsable bien sûr oui doka no pesa lobo kwa mama mama Thierry alambaka abulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa ya Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o oke na Europe ozonga na Afrique okendo se yani suka gozonga awa maestro gozongelanga zonga yogozonge papa soin badada wana na ibuba na bomi ti na fana verbe na fana verbe plutôt badada donc wana pe na bonyuma na zo misusu batu na bonyuma babeleli ama na zo misusu batu na bonyuma so comprendre tant mama lambaka abula makambo bele ozo animateur ni ngazobwaka animateur abwaka opesa message biso ta ba messager comme animateur abuzoba ti voilà je comprends. Voilà, j'en profite de dire un grand merci à le boss JP Maya Balobi, le boss JP Maya Balobi, tout Paris Ndima, Balobi pour tout le monde Ndima yo, papa na Alvin, le boss JP Maya Balobi, Kalaming Tianenga Bakinawa, donc ça va bien. Merci à toi, la tigresse Elia, Bétaillé, na bosanyoti Gloria Batila Batila taboya nyongo donc place azali Gloria Batila taboya na nyongo mwana lemba tongo ouais toujours voilà ya musabu ouais lelo yo Afrime ouais to moni shomi na ngwa ke ko so Afrima ouais et ça lui moi polémique à part wana toina ba Vivendi masora ba Vivendi masora ba disque d'or et tout le monde Afrima bozaki nominé Fally Ipupa Inosbi du coup Maestro Fabo a remporté challenge wana yena mai kalambai so yoto movanyi omoni ke non Fally Ipupa bazawana ba Inosbi bazawana Maestro Fabo boziongo lo ni epesi bino sele bino ke bozelo kwa Yangwana, en tout cas, merci na Kyrios des Arati de trop papa moi alors papa soin donc il a coupe au Pesibiso ba villageois donc il a qui c'est que musala et monani bato balaki gomme zo betate lelo coupe wana Pesibiso na makamuni gomme faut mona que non donc babi musala ezala na lifuta nango quand on connaît on connaît yango papa le barato donc quand on connaît pas on apprend toujours papa moellon donc boulot yango ni mona ni en tout cas ba village tout ba sepeli papa pa le bien okende ozango ti chomi na ngwere kende États-Unis tala niveau papa et ça la non tema et ça la non tema pas c'était na ka bon na ka ba tout monde voyager ti biso to voyager na uti de ba avion na lembi yango na ils ont voyagé quand même jusqu'à le côté mais même avion quand yango na bango bakinda na avion est-ce que avion na kati chanja tout moi qu'est-ce qu'on poto et c'est le côté na biso net d'être au kindi wana taka na comme de 10 abeba na moni avion Amérique na moni à France solo wana de na komi wana ila kisinga de asina okinanga yango monde d'être au pesa ki chomi kindi zwango papa na Belgique on va prendre pour nous là que ça bokasi ya roi tellement muta couronne natalité chomi na ngweri pour donc il y a mona qui et salamiti Francesco Totti Gina PMF Jaina Sika Bazali na kata États-Unis donc
tozozela bango kaka bazonga mpo tocontinue susu mosala ngo album du groupe ezoya mpe merci yo po est-ce que yo po signer titre obligatoire funa azala wana ti baniongo ezobeta oki bafanfare baloboko ya mama oki baningani ezobeta donc yebaki obligatoire baopesanga chant baanimateur ya makasi batika banzembo makasi kolongola ngo tomona ba 3 jours batika bena bamotema moto batika bapapaoye wana oza animateur tozongeli ka place mo nakoyi biso bato de Moïse nabeti 6 ans na orchestre moko boye bayebi nga te naye obetala inani na orchestre moko boye lelo mokili yebi ngai okomi na Mercedes lelo nakomi na Mercedes yango oyo epuis mpe lisusu na ofutama ata yo oyebisanga makambo tala logo makambo ya Marco siko yo oyebisanga makambo ya baorchestre mosusu na ondimo te na ondimo te mpo na oboya na ngai yo bafutanga na enveloppe asonga mpano batana tufongoli botangi dollar makambo kitoko oyebisanga neti na baorchestre nini na ovianga na nini seki lakisiki bapartout na okendanga na ozonga na nga donc naza donc nakendaka na nga nazonga na nga mpona mosala mission de service tokobunga yango ti talanga na baorchestre wana patron ayebisinga mpena yo mosangu na yo mes condoléances patron d'orchestre ayebisanga mes condoléances place nazalaka nayebisi yo bato bazala na bayebi na mes condoléances lelo nayebisa yo tala patron azoyebisanga mes condoléances pendant les 6 ans pour rien nasali eloko te nga bokobingana ndeni nga babolo sitimaka motu esalama nga na bwaka bambwa asubaka na bagido nga bapesaka nga kriti pour rien à faire mpo omona keno moto akozala mpe osuki okomi otala keno okozala na bavrai joueur ozoyeba ndenge abetisa bango balon ti lelo Fabregas amona na mosika amono lelo amona na kilobi eza bapatron moso amono ka lelo kilobi no amona ti ane na misu me amona ti eloko papa mwelon batrofo ezosalama makambo bino lelo tomoni lelo na biso confrère na biso oza Gauthier Sei batie na justice na Fally Ipupa yo oza musicien nga journaliste tozana place na biso mbale parce eza dine lelo oyo tobanda kendaka na bino na bajustice eza propre bon nga makambo wana kotuna nga te fo tuna bakolomba makambo wana bakeswandela nga na manga ye pa kota guerre ya bavillageur nga na guerre na mutu te nga soko ina animation tobwaki point barre nazala makambo wana to ngai soki nga nayebi kaka biso na bagaulois toaka bon terme o papa na biso aki na stade ya bagaulois toza mpe suna bien a bon terme na bacultive po toyaki lisusu na stade ya bacultive biso ozaka bon terme na moto aza bon terme na biso na bana wenge te mais wana équipe na biso papa na biso de la forêt esika azali donc il est grand formateur oyo asala lelo bapapa na biso mpe lelo basali mpe lelo mpe su liso ya papa soin Fabregas maeso eza liso de la forêt omoteka misi bana lelo mpe biso donc ya asalaka makambo papa na ye alakisa ye donc toza bon terme na bawario te nga makambo wana etalela nga ti nga makambo wana etalela okape musique awata nayebi keno aza artiste congolais okape baanimateur aza pa wata na mamasa na nga neti ambulance azala wana abwaka nde mpe bien malgré obenga bersa kimi na mission de service nga makambo donc iso kimi na meso les francophonie na minute oyo mpona beti ya na animateur na bwaki na francophonie ozoka mpa soki lelo journal la francophonie ebimi baotala nga na bwaki na francophonie ozoka mpa na sepelisi mboka nini eboya niongo francophonie eboya donc les jours mpe nazwa motuka oui eza lokola francophonie wana basalela yango nga nalela yango fort taka motuka le même jour à francophonie ozoka mpa na fatibeto aboya niongo ya mama Denise Nyaki. Oui, ya yo moni ke non donc pour na olakisa bino toza bon terme papa wana le roi alobi ke non te ngana funa fungola nzela après Fabregas sukisa. Je comprends tellement Igui le roi de la forêt, les grands formateurs azaki desi na voyage après ça biso pe tana biso
ya abeta silisi na ibita kisasa banana voyage na voyage abeta jour ngo après ko beta ba basira papa moellon faut la population faut la ba villageois biso donc iratakati ata makambo stade il faut dire conseil na ba ndengo zolo ba que non na confrère na frère na yo Bercy moi na oya kimi na poto ba kimi so de et ça paye mon côté ba animateur ebele ba kima ba zebele ba animateur ebele ba kima ba poka bazaka kuna ba CNN baza kuna ba ebele ba animateur ba kima na poto ba roi David baza kuna na mikili mutu moko te o atunga immeuble na kisasa azonga bakenda na bango bakenda na bakina ofanda na mo baluka makamu na bango yo mona desa yo bato de Moïse na ko expliquer le mot boye yo ka déjà ambiance mo boye ultimi kili ekiti kisasa mais kisasa e utaka wani mati kuna tous les animateurs ba kuna babwa kilandi awa et pesi solo et même ba mikili c'est bango na za tombo kuna nengeza na mina mitsonga na youth non lobila à travers la musique congolais tu peux te lâcher ba moté to finga batute to lobande vérité ya musique congolais on comprend mukanda ninga na congolais na mukanda te funa kolukaka mukanda kuna pona komandisi ko mundeli o changer ba moko papa poto moninga ba finga na bango ngana lipsa bata quartier ba finga nga aka pa finga no finga na yo mais atana kimiki na zonga kisasa na eza kati na nga na yebiki na tamboli fort na kopa nduli c'est tout baki italeli ngati finga no ngata mpiaka atana koma na nga swendeni mais non ni ata poto na zonga kisasa pona olakisa mutu ke poto eza na ngo eloko te so na yebi boulot na nga no kina ozonga. Voilà, merci beaucoup. J'espère que non, je suis avec Yamou Sabou. Par moi, c'est un gars qui est Kenja. Na souka émission na biso. Yamou Sabou, ba te belé, je crois, ba vandi, ba landi, bo s'abonner vraiment massivement na Correcteur News Télévision et puis na page na biso, page Facebook na biso Correcteur News Télévision. Ezawana, botala bena botala ba émission mingi to intégralité nango na kata page na biso mususu boza na YouTube na biso chaîne sur YouTube. Place pena marambo ezali il y a solo Yamou Sabou Villa Nova bozo préparer les biso nini to zela nini mikolozo ya liboso tout le monde va trophée est-ce que l'on bossa sous davantage pour les ka gom pour ça sous ba trophée ba tu ba zela biso ba zo robonzele ezo ya bientôt là bozo bandana tout le dans yango danse na meza yango ça donc tout ça tout est musique biso ça tous les danses bina robonzele donc il y a ba momi mo ba robonzele to bina bango ba momi lelo ba komi ko céder trop au mona bokutani lelo pika mona pe moi si musu pas céder na OK moi si faut zapper na fermeture robonzele mais ça ya code moko boye to eli ba momi donc code wana za robonzele faut momi faut zala moi firmé na ndenge ya système et loka bona besa be challenge na TikTok deux fois te pesa ngona mo mkipo ngamo dal bosolo banana challenge c'est bina robonzele moto ya bina boy to kangi mo faut ça na fermeture donc fermeture comme pesa te ke mo ba mo bino kangi bina mo système sala pena robonzele obo ipeke no te non CD to umela na opino mwandam moi de to beta peta moi 2 semaines ata moi 2 mois lelo komi pe boya ina mutangila bala mo lelo peka petwana na jui ka lelo petwana peka lelo nini boya nyongo na bisa yo nini boya nyongo ya ba ele la tikas ni boya nyongo ba mama yango pene ya la 2 fois terre ba mama le micro ba chérie na tuni nini boya nyongo wana na bandako ba ozongisa o bango balingi bazongisa nyongo eboya makambo ebele station eboya nyongo boutique eboya nyongo basa kutu baboya nyongo bango kutu balinga te o mpesa o weserignon zelanga na zoya te bokotika mbachi voilà. Bon, kangayu. Merci beaucoup. Tout le monde comme on a sous émission Yamou Sabou bah retenir pour un passage na yo journal le pipe ça souvent rapidement programme Villa Nova et maestro Fabo puis bah salutation na tout balanda Yamou Sabou na
journal elo. En tout cas na pesi na numéro na ngai ba o ba luka ba landela ya musamu ye moko plus 243 ya Willy Musheni. Ouais, 81 36 81 423 wana bozwa ngai. En tout cas pour na programme ouais plus 243 81 37 81 423. Donc ba o balingi bazwanga ba bolukanga na numéro wana donc bato de Moïse toza na biso pepele tozo zelaka patron kitakisa ça wana ba tourmo ebele to kende Grèce on la sakeno bon na siko musamu na zona Grèce siko na na mindeli ya turbo sasu ya ona biso kasite omoni makamto loba baza su 12 te yango biso yango ba Messi bazu ba 12 trop na orchestre Messi okindi Messi azongeli performance ba fiston ya panya ba zawana ba Maradona ba melon tout ça ça échappé ça muta parler ya prise échappé esika zali FBI baza bata parler bazi belé donc tout ça pena Villanova grand complet quoi dans la pesimbo tenanga tout cas tous les villageois bolanda hey lokola na bwaka na siffler pona ba roulage siffler pona ba arbitre me fanfare kota na mindule fafare babetaka na matanga babetaka na l'église fafare bayembelaka ngo mokonzi Karine Badiamae hey lor kabeya na fanfare fararara molati samboke na kubwaka na fanfare veve kya mwanga na yepe ya ganya na fanfare fararara. Donc il l'animateur azobwaka avec mélancolique azobwaka ozoka ke aopesa message donc na miniso Karine Badiama sepeli na miniso ya Claude Bengwa sepeli bokelanga JP Maya JP les boss JP Maya ouais nazolela yango nini eboya nyongo bosi JP Maya nini eboya nyongo tete ndaya boya nyongo yango eboya nyongo tika biso to binisa bango na ngolo nkena donc banda na kuma soin na kuma dans à l'aise na biso na Villanova papa soin merci na zo soma mutu en tout cas merci pour na lita chamala contact yango papa donc honorable na moni bureau ya honorable lita chamala na moni papa mon papa na moni CG na biso papa na biso j'ai oublié son nom CG na biso na moni ya papingi na maokuna ya papi kibomba oya sentia honorable alita chamala balobi ngapela za ayoki yo na ebika yoku deja ibsaka de afa no bisayo tika ozana okala mingi tika ata lubaka réaliser kango honorable alita chamala merci ouais ya honorable Guy Uminga. Voilà, merci beaucoup. Merci également. J'ai dit merci à mon frère Arnaud Dengouma, le mystérieux. Ouais, Arnaud Dengouma, l'homme de son Altesse. J'ai dit merci beaucoup à Elia la Tigresse. Merci à toi. Merci à Mike Dombo, Diogo Nanga MK10, Naga SV Club, Massananga Otibananga, Miki, Laobeta Navita. Merci Nayo vraiment. Tout soutenir, Nazana souci à Mboka. Talamutabou, Gola Tavares, équipe nationale Mindeli Abi Aola Temboka. C'est que photo tchèpe na pour merci Nayo. Merci également à ya François Foutila Mokonza Bambeku. Merci à le boss JP Maya Babi Moutou Paris Ndima Poto Ndima papa na Alvin je te salue. Merci beaucoup. BBK kapanda masanangi sika zali donc BBK mutu na bino ebo continuer ko soutenir ngai ba vena biso ba maître Babi donc ici ka bozali maître Babi na pesi mbote donc ici bozali je salue l'équipe technique de Toronto News Télévision. Merci à toi Mané derrière la caméra. Merci à Mani merci à David, merci à également à la patronne Rachouk la caramel. Merci également à l'équipe technique Rachouk la caramel s'abonner correcteur news
Donc émission Terrano va pour na ben émission pour na ba musicien nyonso za pour so leka awa ozana pour ça la droit de réponse pour na ya Musabu o lingo benga partia pour tout ça la duplex to ça na biso na yo problème ça to za na pour na mudien surtout bo benga bo comment numéro za na C wana o bengelinga o bo commenter émission et ça va partager liker tinela muninga tala ya Musabu to yambi ya Musabu et puis lobi to za na et ça la bien quand moi Musabu je te dis au revoir à la prochaine. Ah, merci bâton de Moïse. Ciao. Toujours. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.